Envoyé spécial, il y a président américain, monsieur Ronnie Jackson Azali Awana Kinshasa. Et si kanini ya mbama qui est pas tata mokonze ekolo babeta ki lisolo ya sécurité. Il y a la République démocratique du Congo. Singeli koyeba ete Jean-Pierre Bemba nde akokumbela masolo oyo ya Luanda entre gouvernement. Il y a RDC na ba rebelle, il y a M23 na AFC avec impact. Neto kozaba détail plus na édition ya mokolo na lelo. Situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo des Alaki na kati ya masolo. Oyo envoyé spécial ya Donald Trump babetaki na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awa na cité ya Union africaine. Jimmy Mukendi apesi biso plus ba détail na commentaire oyo. Dimanche, na cité de l'Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sololi na Ronnie Jackson, envoyé spécial il y a Donald Trump, président américain, et membre il y a Congrès américain. Crise sanitaire et humanitaire na Est, il y a République démocratique du Congo, marqué na présence il y a ba troupes rwandaises. Oyo baya na appui na ba terroriste ya M23, des na ordre du jour ya masolo. Pour na émissaire ya président américain, il faut que souveraineté et intégrité territoriale ya République démocratique du Congo ezala respecter na batu nyonso. Toko travailler pour na bakal nyonso ezali na nzela ya kimia e kokako bukana pote Congo ezonga ya koteleba pe bazala totalement d'intégrité territoriale na bango. Na même logique envoyé spécial. Il y a Donald Trump a souhaité que ba investisseurs américains baya ebele na République démocratique du Congo kasi esengeli baya na esika kimia ezali. Balingi kosala musala pote ba entreprise mingi baya ko travailler na RDC pour na yango il faut bakuta penza kimia ya makasi. Membre ya Congrès américain Ronnie Jackson azali ko travailler na ba commission ebele kuna na États-Unis lokola commission ya armement ya renseignement pe ya ba relations extérieures. Premier ministre Judith Tuluka Suminwa na Kongo liboso ya population na cadre ya campagne congolais telema nde a sensibiliser ba jeunes nyonso tout olingi okota na armée akota pour salaire ya ba policier na ya ba militaire nyonso eza multiplier fois 2. Tous ba détail na yemoko madame la première ministre. Protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président Tolobi Boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Oyo surtout à aucun des francs. À cause de la peine à prime, oyo à Kendeli front. Poto lingite, mutu oyo babengi soda ke front, azana na souci, atika ki mwasi, atika ki bana, atika ki mobali na sima. Yangwana, tozo sala nyonso tu, ba soda nyonso tu bakota, na kata caisse nationale, oya sécurité pour na administration. Donc, bino nyonso tu ba soda, bo kota na kati. Elingi koloba. Boroba na cotiser pour la pension na bino ezala et puis pe soins de santé et ko rakopesa ma ndenge esengeli. Jean-Pierre Bemba, André Mbata et Evariste Bouchab na professeur Eberand de Kolongele. Bangonde bazali bato bapunami pona kokende ko représenter gouvernement na masolo ya Luanda kasi délégation oyo ikokumbama epai ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Na Kinshasa awa population mingi bapesi likanisa bango misusu pe va commenter sur yango tous ba détails na élément oyo. Papa ngai na sepel makasi parce que ndako konzi epanda moto na moni asana bolingo ya mboka et le chef de l'état makasi na moni de Jean-Pierre Bemba par rapport à l'occasion sur le terrain
au moins ils ont que de sensibiliser à toute la campagne tout le monde qui était à son moto chef de l'État alingi pe mboka na ye peut mboka échanger ce qui est ça que batindi Jean-Pierre Mbemba la délégation qui est pas que sur 1 23 mais que Jean-Pierre Mbemba yeba batwana bien ali peris na bango bien baza mutu moko oyo akosala musala malamu po ete kimia ekota na Congo alors ndenge aza na mutu ya délégation nayebi ke eza eloko malamu mpona biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba parti politique ebele ya opposition mingi basepeli te na ndenge gouvernement akei kosolola na ba rebelle ya M23 na AFC biso na KNB c'est le reportage oyo pour comprendre. Situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo ne problème oyo ezali ko déranger gouvernement ya République démocratique du Congo pe région ya Grand Lac. Nango président ya Union africaine Joao Lorenzo lokola médiateur pe facilitateur a initié rencontre ya gouvernement ya RDC na ba groupe ya ba rebelle M23 PAFC kasi plusieurs partis politiques ya opposition ya République démocratique du Congo ba sepelite lolenge gouvernement esengeli kosolola na ba rebelle oyo bazali ko déranger population ya est ya République démocratique du Congo aussi longtemps ba conditions misusu ezali respecté et pas yaba rebelle na parti ya Jean-Marc Kabound Alliance pour le changement bango bazali ko rejeter ba négociation directe entre le gouvernement na M23 aussi longtemps Rwanda nanu alongoli ba militaire na yete na territoire ya RDC pona bango priorité ya dialogue esingeli esalema entre RDC na Rwanda na cadre ya ba processus ya Luanda pona ko clarifier ba revendication ki gali po e aboutir na accord oyo et ko garantir retrait total ya ba troupes armées na sol congolais. Côté naye le prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege alobi négociation directe entre gouvernement na ba M23 ezali erreur ya diagnostic majeur oyo gouvernement ya RDC bebi na kosala. Selon Ferdinand Kambere oyazali secrétaire adjoint ya PPRD parti ya Joseph Kabila alobi pona nini liboso kozela ba dégâts ebele salema na simabo ya kondima ba négociation elingi kolakisa ete gouvernement azali à connivence na ba M23 selon secrétaire général adjoint ya PPRD. Mais entre-temps déjà Jean-Pierre Bemba André Mbata na Eberan Kolongele bakokoma Luanda na poko ya lelo biso tozali kotalela et tozali toujours kojimele. Oui, lancement ya front culturel congolais telema et salema ki weekend oyo na studio Maman Angebi esika nini ministre ya culture Yolande Elebe nde akalansaki yango avec impact na idéologie si Bolanda porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya ndenge alobaki. Mais siko yebisanga nano bomengo neti ozala na kora Luc Gilon baroyi babisongo ndeni baroyi babango ndenge nini da omoni oyo obi mami yango mboko ya biso foto yebango malamu banda babanda koyiba Congo ba 1800 bayiba ti lelo toujours découvrir kaya sika yambalo yonde to telemi na président Félix Antoine Tshisekedi na mama Sominwa eza bana Congo nde faut ba profiter na bomengo Congo bien sûr ozomona wana en tout cas détermination o tozana ngolelo mokili zoyoka pe na yebike message eleki na bilengo batelemi na sima mokili mobimbe yoki alors pona koyanola na motuna na yo omoni na mboka na biso parfois on fait ba confusion quelquefois. Ceux qui balobi sport, batu bakanisa ka balé. Ceux qui balobi art, topé culture, les gens ne pensent qu'à la musique. Alors ce soir, on n'a pas seulement amené la musique. On a amené la musique, la danse, les théâtres, namoko. Et puis c'est pas la musique au batu ba mesana nango. Hein, toki mo bareki à Mozart, une combinaison, likamwa mabele, toyoki ya moi mindele, toyoki ya bisope. Ozomona nyoswana à partir de samedi prochain na ministre à culture ndenge to sololi yenda ko sala programmation omoni ya turoyo bano ya biso ya mikie il faut ba yekola ke ko yekola wana neti lelo to sali
avec Monseigneur Luc Géland, parce qu'il fallait donner un temps, oui, qui est front spirituel Pesali. Il fallait tout banana tonana, mais dans ce qui suivra, tu remets ma ballet nationale. Okay. Ça veut dire que Yves Abdallah Bino Tongo me dit pourquoi Bobé Tarali Solo, il y a bon moko ya Congo. Bisoto Lobara, 26 égale 1, 145 égale 1, 450 égale 1. Kasi ballet national l'air baroya samedi awa. Barola Kisabino neye to banaki awa na Nord Kivu. Barola Kisabino, bon la Kisabiso mabina ya Nord Kivu, mabina ya Sud Kivu, mabina ya Maniema, mabina Yabamongo. Ballet national. Ensuite, on va utiliser, parce que le ministre de la Culture y est mon pas à poétesse. Ouais. Ça veut dire que tu reçois la paix un moment, bas slammer, bas poète, bas poétesse, baya kola kisa. Nengeni ni bazo sale la maïele, na mingongo na bango pour assurer la défense du territoire national. Voilà. Merci, Excellence. Boka la biso tokola na biloba loba. Kinshasa kola na biloba loba. Tuba oh mouya comme ko sala la musique muna na mama ngebi, mais ministre alimboli, ils affront. Ils affront. Ils a musique wa mabina te mais ya maloba ya message. Omoni mami. Obi puissance o ezala na culture. Musu bato batala ngona soni. Lelo soki biso nyonso tokoma komona ba américain ndenge bazaleli. Yo kanisi za raponani. Totala ba Michael Jackson, totala ba commando, basala guerre na Vietnam ba kufisa ba totale bele. Mais sozota ba film kanisa ba ondeka ba ganyaka. C'est la puissance de la culture. Donc, muto akoloba, o bakoloba bakoloba. Mais bilengo bazana sima. Nande koja ma Jean-Sébastien Masala yakawa. Bazo salo ba bengi ya bango pe contribution patriotique. Kasi l'air bango ba telemi. Ba la qui s'appelle ba talent na bango, il faut bazala na micro, il faut bazana mwanzete ya bitabe. Et là qui c'est que le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est le message qui passe. Et je pense que les messages de la culture qui passent plus que les messages à biso ba politique, lelo et côté les misa ba congolais mususu, bisika nyonso bazali. Pena aussi lisana roloba, ba congolais nyonso Oyo baza provisoirement sous occupation, temporairement, pour paraphraser Maître Jean-Sébastien Massiala. Baye bake, kotelema oyo, totelemi lelo, na loyembo, en exaltant la patrie. Nyonso ana totelemi ezapo na bango. Pour na exprimer solidarité à nation, pour na exprimer soutien à biso, pour na rassurer bango que le président de la République a telemi, liboso ba front militaire, front diplomatique, front médiatique, front économique, front scientifique, front culturel, torokoma front sportif, torokoma na ba front nyonso. Parce que ba Congolais nyonso, il faut tout téléma. Ba parents belé bazala kasoki mwana ndeko to ya muninga na ye avanda kaipa na ye misala nyonso na bitinda kaka epa ya mwana wana yango aussi tantu asololi na population soki ezalaka kimutema mabe to ezali kaka éducation. Kobokola mwana mbanda to pe ya ndeko to pe ya moninga na yo ezali synonyme te a remplacer bon na kati ya ndaku yeba nini oyo zali ko sala okomona mama surtout soki kaka papa abimi akozwa misala nyonso tu ya ndaku epai ya mwana wana yende moto akomba kalibanda moto akomba kanda kwa sokola kabasani na bilamba akei wenze pe alambi batu nyonso tu bale na pokwa asokola basani kaka na butu wana nyonso wana pona mama oyo azali mite mabe azali ko kanisa ete azali konyokola mwana wana nde biso awa na Kinshasa tutuni population. Bon, et ça kaka nde comportement na bango ya mabe quoi. Pona mwana o azaki azaneti aye na ndako yo ndeko ozonyokola ye o ya basala misala te donc bayeba ke un jour na ya bana na bango na ekezala mabe lelo bakoye ko bala na ndaka mibali donc bakoyeba misala te mais oyo ne konyokola akoyeba misala donc na ndenge moko ya kitoko po akobala epa mobali epa babokilo po basemeki donc akozala bien somo donc ça passe na bana oyo aye bana na ye bakoyeba ateloko moko te bon conseil na kopesa ba parents o basala ndengo na tuka batika comportement wana po bazotonga nde mabe pa ya bana na bango
ozomona po mwana oyo boti na oyo boti te donc eloko moko eza wana te koyoka kokabola bango donc il faut zala kati oyo azosala boye oyo azosala bo po intérêt na bango ya lobi na bango ezake soki bakenda bandako na bango moyeba mona pasi erezala te ozomona mpona ngaka badoi na moni eza nde mwana saka kimotema mabe saka kimotema mabe parce que biso nyonso tobokami na ndako ya baparent mwana mwasi nyonso tu aza na droit ya koyeba mosala parce que c'est important koyeba mosala yo kobokola bana na yo privé bano basala mosala te ya baninga oexpose bango bana osala mosala eza lokola ezoedike bana baninga ya yo ozobebisa yo ozomona peut-être nesi oniokola bana ya baninga mais osala erreur donc ozoedike nde bana ya baninga ya yo nde ozobebisa parce que résultat ona suki kozalaka eloyeba okeye libala soki ayebi mosala te ayebi kolamba te na libala ofanda te apart non libala okendaka bato tovoyageaka tokendaka bamboka ebele okende place moko boye parent za te ndeko aza te ozaka yo moko osala te donc eza vraiment kimotema mabe eza te ko eza kaka kimotema mabe eza kimotema mabe ntango ofanda bana baninga na ndako zwa bango ndenge ozwa bana na yo zwa bango ndenge ozwa bana na yo sombeli oyo elamba osombeli mpe oyo elamba opesi oyo mbongo opesa mpe oyo mbongo eza na ntina moko te ya kokabola parce que tomona mpe bamisusu babokola bana bao basunga bango te kaka bana bandeko babokoli mpe baye mpe basungi oui conséquence nango eyaka na eza na bana mosusu nde nango loba baparent mpe abokoli afuteli baminerva la chair azwi mpe ase retrouve mais lelo apesi mpe parent mokongo amoni ye mpe na nzela komowanga na ye mais oyo bokolaki na ndenge ya kimotema malamu ata osunga yo ya 100% te ata ya mokie aozanga osunga yo te donc oyo ezaka important bokola mwana moninga malamu parce que vie on ne sait jamais oyebi lobi te toomona lelo mais lobi eza ya nzambe ezali normal te mwana ndeko to ya moninga azali kaka mwana autant ozolinga bana na yo ndenge moko mpe esengeli olinga bana ya moninga oyo azali epai na yo po nyonso ozali kosala yo ozali kokanisa ete ozali konyokola ye kasi ozali kopesa éducation bana na yo moko ozali kodétruire yango ezali malamu te na baparent oyo basalaka bongo Kinshasa eleki partout kobota ye ezali style ya coiffure ya sika ya artiste musicien Fally Ipupa kasi mingi pe na Kinshasa balandi ye biso awa na KNB tosali bino reportage oyo donc kokotaye bien kokotaye donc kokotaye ya kokotaye bato mingi bakanisaka balider oyo bazalaka koinfluencer bafani na bango basila kala bazalaka lisusu te kokotaye ezali style ya coiffure ya sika oyo artiste musicien Fally Ipupa akati kasi ba warrior ebele ya basi ne mibali balandi yango apesi ata mot d'ordre moko te mingi bakati deja bakovo kotu moko alobi boye pona ba warrior nyonso alobi tous les warrior nyonso wa moi na koti na salon na coiffer kovo net na film avec tous les warriors hein kovonde taros tout le warrior sinon so kovo mo so mo ndenga mo na za bana poto partout warrior comme yo hein balobi na longoli filmer ngo bande biso hein balobi million garçons ata ce qu'on a quatre salons tous les warriors non sont mérite la warrior non sont botala partout qui pas karakoto million garçons partout ye moko papa Fally Ipupa kati kovo tous les warriors non faut bakata kovo kasi moko ya ba warrior asali différence oyo ezali entre ba membre ya gouvernement na artiste Fally Ipupa pe apesi ba idée na ye na ndenge oyo Fally azaleli na ba autorité ya mboka na artiste Fally Ipupa différence nini ezali eloko Fally asali bakonzi na biso mingi bakonzi ya la police bande ko luka kosala ngo ba petit bandi nyonso bande ko batama na sima ba lox ezalaka so kuta ina policier na nzela problème il faut bakanga yo lelo Fally alobe lo côté atindi mutu te Fally akatini ka kovo tous les jeunes balandi na ba petit bandi na tout bato ba lox na moni batu mutaza na ba lox ya ebele mandima kata kovo pour na Fally non Fally c'est un influenceur so Fally alobi jeune oyoka
mais sur autorité moi l'équipe na RTNC a foutu espace à télé média à lobby jeunesse na biso yi lambalia to comme sur autorité. Donc toi on a deux personnes ba ko influencer mboka. Ba pasteur na ba musicien. Deux catégories à battre. Ba pasteur na ba musicien. Ba autorité basée sur une autorité te liboso peuple. Kalandé zaki autorité sur lobby peuple azolinga lelo autorité zo loba Congo azo yi lambalia. Gouvernement était 5 millions de dollars. Na 4 millions. Bakanga, Pero Louara, Bakanga Corneille. Maintenant la jeunesse congolaise a commis ça en comédie. Moi, le peuple congolais était 10 millions de dollars au gouvernement et récupérer Goma. Vous voyez que l'autorité est sous l'autorité de Liboso Nabiso. Acte y a bien ACP Nango. Et je conclus que na RDC, tous en Nabiso n'a pas grand artiste, tous en a pas grand musicien, tous en a pas grand chanteur, mais pas star, basé belité. Bah, influenceur basé belité. C'est ça la force de l'influence. C'est ce qu'on dit influence. Pour un jour, il fallait se postuler à occuper au coma Mokondi parce qu'il influence. Majorité, il y a Mboka, c'est la jeunesse. Mais il y a ma belle sur quoi les années. Acte Oyo Sali. Au moins, qu'il y a Kati Kovo, bah, j'aime tout balandi, surtout, comme le roi Bakodo, to formation militaire. Et ça bien. Mais influencer Bissopé na Elateli. Influencer Bissopé na Bizaleli. Influencer Bissopé na comportement. Hein? Bah, j'aime comme Balandao, il y a ce qu'on influencer Bissopé na Malam. Aux en a un point. Pour influencer Bissopé, comme Bissopé, tout comme propre. Bon, moi, t'es qu'un commis propre. Kovo est et Zui Makasi. Mais influencer Bissopé, na Elateli, je me suis au tigre, ou là, t'as pas pantalon, et bina le roi, l'opéra, ya mami wata, ou là, tu sco normal. Bah, j'aime Baolanda. Joussou, au Samakamo, bouya bien. Bah, j'aime Balanda. Koka mwape mutuna na biso ezali ete style yango est-ce que esengelo zala kaka la mande fo ebele to il faut okata kaka kovo ozala na suki te na mutu nde wana elinkola kisozali wario ezali kaka mutuna oyo biso totuni na Kinshasa. Oui, Cocotte le roi King Ragnar Lovebrock Nicolo to conquérir ba monde. Nazalaki nesengo ko présenter bino magazine ya KNB News ya moko na lelo ngai na bino tomona ni mikolo ezali koya kasi en même temps. Pour continuer kolanda KNB News na ba page na biso TikTok, Facebook, pe YouTube kuna information était le makate 565 yo ozali na posa ozala informer landa KNB News avec un partenaire idéologie ndato mona ni lobby. Magazine